Et tous les jours pour la réunion. On a eu la réunion de ma petite pour photo préparer moi le gomo boyne c'est bon non. Ouais. Là ça la bon moi le gomo c'est que fidèle c'est mané tout les États-Unis d'Amérique. Bon. Début quand Mikolo mouvement ils ont Pentagone tous sont déçus en boca. Oh président Ali Pentagone. Ah oui, on a force à monde. La salle d'attente. Ouais. On a causé dans la limousine, dans la master. Ouais. On a décision pour le monde quoi. Sinon tu n'es pour éclaircir Batou. Avenir Oyo, ma solo ya Wenge, et banda qui ndenge ni po, ba père na biso ba niveau, ya libanda, bande na biso ba diaspora, même en Afrique, Europe, Asie, Afrique, Océanie, ba mère et belé, ba ebi pe histoire Oyo. Bon, au moins histoire à Wenge, ba ndenge ni. Au partout, on est dans le orchestre Moko, c'est le star. Batou balé na c'est le star, on est au Betawana, et là qui aimé Boanga, Abidjan, Bonawera, Botan ba au Kabwana. Et là, comme on moni place ndako ya mulaye o mulaye ezalaki na le boyete et là ya ndako donc koti bobimi na tunnel bon ben vani to vanda ki wana to balena na football to une équipe la foot elle na kombo ya Wenge bon équipe bana ko pola mingi o ya Wenge wana bana ko pola mingi tant siko moi mouvement bandi Didier Masela to vanda ki wana nini na lupango wana Albino, il faut tout ça là, mouvement. Voilà. Bon, moi, c'est la biso fou Moubélis, que son âme repose en paix. Albino, tu es mouvement là, tu peux son combo. Wenge pour la pamba pamba. Comment tu repères son combo à Wenge? Donc Wenge, c'est l'équipe pour la ra. Non, pour la trop. N'est-ce que fou, Albino, tu peux son combo Wenge. Comme tu vas bouder. Wenge pour la ra, non, vanité. Si, on a compromis, c'est son combo Wenge. Moi, je vais faire domi. Yem ta vie kolo combo vie domi Wenge ba benga kutu vie Wenge toke nani ba vendos en Allemagne ba vie papi Sanji ba tout consort ndé mouvement bandi mo me bani nango donc ba to balena ba muké repeso sala maloni banaki na noir wa wera liboso ba wera wapinda ko ba wera son ndako ba wera yango parce que commis 313 donc wana ndako ba le roi de la forêt wera son igwe le gars va ngantama c'est banane encore banini ba makaba ba zing zong à la soliste zing be bandi ti ma solo yo ko banda to banane ba lever les rideaux et ba vivre la musique et ba zaiko na Olympia tant ma solo ça beau mouvement tu comme mata to bino to me kapena no to be kapena ko ndule ya biso moko Olympia là il y a 500 sur 250 sur Zaïre sur Blomo bon bana lelo ba éviter ba génération mais nga aliambongo Zaïre on aliambongo mouvement penza au moins ba tout plein bana likampa bana nini no surtout donc ba mouvement to bila ki mouvement penza et mati donc au moins te Wenge place outil ti na ndenge lelo ma solo et comme boy. Alors merci Wenge et banda bongo alors ba n'avenir ezaka pas ba wera ou bien banda ko ba tumse non Didier Masela, place au monde nini bâtir couleur à rouge. Place bâtir couleur à rouge. Côté maman commis. On n'a pas Didier Masela. Didier Masela. Surtout vidéo temps la portée noir oyo. Côté gloire à pousser na moi boy. Et pas ba aimer boanga. Son abisozo kende. Kaka. Oyo kaka. Côté bâtir ton nom ya dendo batumbara dendo na poso. Ouais pas aimer boanga. Et comme un siège. Tant aimer boanga ke mikili. Parce que le siège est à Wenge. Wenge comment il faut foutre là awa. Ouais, siège donc il est awa. Jibe balai liboso kuno. Papa chéri jibe mpena liboso kuno. Ouais. Romo na ngope. Romo na ngope papa chéri wana. Nga komo na nga mama Fina. Ti na ndenge Wenge bandaki tumona ngona misu bango nyoso tu bazana bazaba leki na ngai. Bango nyonso ba Richard Mwamba ba JB ba wera son bango nyonso bazaba leki na ba yebinga très bien. Comme on a mère Fina. Alors tant que kabwana ki yo au kendaki côté ya nani au banda ko soutenir nani pour jiba zalaki wera zalaki ba mise bazaki belé yo take mère na bango grande sœur na bango yo kendai mupanzi ya nani po to yo kinde ko lobi ke
tant bakabwanaki batu famille oyo bandoko te na famille ote même kozwa mungu ezaki koswana bato awera bakota pa JBT ya JB pa le makaba te pa Didier Masela te yo sikoyo ozaki mupanza nani bon nga na kokosa te nazali na mupanzi ya JB mais toalaki pe na bana msu ndako moko bango bakokende epa ya wera oyo kale msusu nga na lambi biloko na nga iye akende kuna wera pia mbongo oyo akolia biloko na nga te oyokaniza te kosimbela mba na nga te kolatela mba na nga te luka elamba na yo bien kende kuna epa wera apesa yo en tout cas bokabwana ezalaka bongo mais nga nazalaka monsieur le rumbiste ekiri tshombo na ville savane tshombo déjà disponible. Ninyango salingaki de Paris. Nabenga bayamaye. Nabenga ta grand-père possible. Faites comme moi. Je viens de trouver une solution pour ma famille. Mon oncle à Brazzaville, ma mère à Kinshasa. Na tindeli bango mbongo na tap send. Netika kozotinda SMS no tindi mbongo. En plus, transfert d'argent sans frais. Netika na quoi rouge. Faites comme moi, vous téléchargez l'application na bino ya tap send. Kaka na téléphone na yo. Otindi esika ozali, yepe azui esika azali. Pona numéro oyo ezali na M-Pesa, RTL Money to Orange Money pona Kinshasa, MTN Money to RTL Money pona Brazzaville, tap send na beti na send mbongo. Yamba mbongo ata na minuit. Tap send mbongo elongo na poche ekoti na chombo. Tap send. You send me, send you. Abonzeli yo molangi sadamisene yokongenga lokola ange olikolo okongenga lokola minzoto ya Siona leki ya maître Madova. Je t'adore vraiment. Continue. Okasanga bilengi. Non, peso bilengi, continue les 30 jours à Oinda. Autre réconciliation. Tala depuis Masole Bandaka. La séparation, la ébisio, toye si comme biso pe to zongi la partie loko. Babinemi et kotaki na nini na veni. Au moins ndako yo bayoka na raté. À partir ya séparation. Et comment reçoana bandako banako sangana msu mungu na ndako yo. Moya boka sanga su mungu ezate. Faut bango za bato ya BCBG o maison mère. Bato kufa na wenge oyo bakufa misu bakufa pona wenge Dimbaboma donc Alex c'est pas batu donc place mususu te de Dimbaboma avenue yo batu bakabwani bitumba batu basola la te mutajibe azosola te na mutawera donc famille on a famille basola pour ce moment que je vois la Dengos Dengos à Londres et il y a plein de le voir là du côté de la forêt il y a même talent de moi loin. Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro, esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azu esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo ba Congolais tout bakobanda koya kokutana na ndenge ya defwa te. Chez Djonga de, chez Djonga de awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba. Lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse eza kaka se moko. Chez Djonga de weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defwa te. Chaque vendredi
vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te oza kulia oza komela oza kopina pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na baartiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te et puis chaque dimanche sombele suka ya bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende muta konde ko palola awa boko sentir betue ba ou différence yena tala mone namira ya nani Shejonga de Malolo. Oui frère, Babi Tchonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. soki olingi osala bareservation obengi na banimero oyo mpe bakoservir yo joli kitoko Shejonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soin. Je suis docteur Pichutondele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Et c'est ce qui fait la différence du laboratoire CRMTA avec le tradi praticien. C'est que nos produits subissent différents tests, des tests toxicologiques et de tests des essais cliniques. C'est ce qui nous différencie des autres tradithérapeutes. Okay? Au CRMTA, nous produisons de médicaments à base de plantes médicinales et la spécificité, ce sont des plantes médicinales du Congo qui nous permettent d'obtenir ces différents produits que vous voyez. Et nous sommes situés sur l'avenue de l'université, numéro 123. La référence est l'arrêt Capella 2. Et là, vous demandez la centrale de distribution Méamycine et Diazostimule. Et nos numéros de contact sont affichés sur le bas de vos écrans. Au CRMTA, nous avons deux branches. Il y a la branche cosmétique et la branche médicaments. Dans le cosmétique, nous avons Dilsi au collagène pour le traitement de tampons, de rides, de cernes, de poches. Et on l'utilise avec son sérum et le savon. Nous avons Dilsi réparateur pour le traitement de boutons et de tout ce qui est problème au niveau de la peau. Ça répare votre peau. Et on l'utilise avec son sérum et son savon aussi. Vous pouvez associer le gel douche fait à base de papaye. Nous avons Dilsi cheveux, crème cheveux, qui favorise la repousse des cheveux abîmés pour les cheveux colorés. Ça retarde la repousse des cheveux blancs. Vous pouvez l'utiliser avec l'huile et son shampoing. Nous avons également Dilsi parfum qui est fait à base de plantes médicinales, des huiles essentielles et qui a une particularité de pouvoir réduire le stress. Et dans la branche médicaments, nous avons Méamycine, sirop et comprimé, qui traite les amibes, les levures, qui est un antipoison efficace aussi. Nous avons Diazostimule qui traite les différentes formes d'impuissance sexuelle. Nous avons cité l'éjaculation précoce, les dysfonctionnements érectiles, la zoospermie, le manque de libido, la frigidité chez la femme, la stérilité secondaire et chez l'homme et chez la femme. Nous avons Zinguinalis comprimé et Zinguinalis suppo qui traitent les différentes formes d'hémorroïdes internes et externes. Nous avons Sensiforce qui traite la malaria. Nous avons Diazolex qui traite les différentes formes de douleurs rhumatismales, douleurs au niveau du dos, allergie au pollen. Nous avons Méamycine crème qui traite les différents problèmes de la peau, entre autres les eczémas qu'on appelle communément la maladie MPC, le Mapalata, tout ce qui est problème de la peau, le scoriasis. Nous avons Diabéwine qui traite le diabète. Nous avons Allium qui traite l'hypertension. Nous avons la crème Borex pour rallonger et puis donner le volume au trésor familial ou à l'organe masculin. Et puis nous avons Menga qui traite les différentes formes d'anémie. Et enfin, nous avons Dr Maxon qui est une tisane qui traite le myome, le fibrome, les kystes ovariens. Ça réchauffe aussi les risques de la femme pour favoriser la fécondation. Nous avons également un antipoison qui neutralise pratiquement le poison dans le sang.
la vie Nabiso et ma meilleure fondation du SAL ici. Azo assuré obsèque, azo assuré habitation en Europe. Pas dit la cause, ça on assuré. Même l'assurance habitation. L'assurance qui assure le diaspora africain. Et ma meilleure, Tala, yo yeli susu, non, les SAL ici assurance. Yo oyolingi, o s'assurer, yaka, assurance auto ezali, assurance rapatriement ezali, mutuelle de santé ezali, assurance auto ezali, namisusu oyo koluka, nyonso ezali, nalisalisi assurance. Ndeko na vu traitement, ndeko na yo bakundiye na bolamu nyonso to vraiment te soutenir, c'est une bonne idée. Vous avez na kati ya fondation lisalisi epa ya emameya mpona bavérité lokuta eza te banda ebanda fidélité jour na jana na RTR le papa de Gims. C'est l'assureur qui assure. Emameya aye lisusu fondation lisalisi et na bato bazoloba ke Congo faut za la bien eza na bato bazosala pe ke Congo za la bien. Voilà vient sur la Emameya. L'assureur qui assure la diaspora africaine. Le DICAP la merveille. Pour soutenir fondation lisalisi ya vie Nabiso et Emameya. Automobile. Le permis français, permis étranger, nous sommes besoin papier assurance. Fondation lisalisi bona bana ya Congo Emameya. Fondation lisalisi solution pas ne soki pas n'était wapi. Ciao. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour encore à tous les Congolais de partout. Onyo Sobolanda biso na Elenga Congo TV, Martin Engi double vitesse à fusée, to kwei na terrain, na bandal awa na Dimbaboma, poto zwaka ba histoire ya Grand Wenge musique à 4x4 donc après Bané belé ya séparation na bango mais lelo bomoni ke Amadou Djabi asangisi ba père ya Wenge pour na concert mo bangé na concert événement oyo bande konyo so bazozela partout dans le monde et ça le 30 juin na stade de Martyr. Donc Martin Engi double vitesse à fusée tozalara pour na musicien moroté tous rappel privé à mutute mais to sungaragi c'est parti c'est mission na biso pour na ko informer bino ba fanatique na bango batu bolula ba loyembo quoi ne tozana pona ko ebisa bino. Merci vraiment na babone nyonso ya Elenga Congo TV oyo bozo tika biso te bozo komela biso. Merci vraiment na Jimmy Chimanga boss de boss chapelle na pesio bambote place aux Ali donc porte de la Chapelle Paris Bruxelles balobi kunane masolo chez Jimmy Timanga. Merci pe na Karisha Sadik la finlandaise maman sociale oyo azotika bisote. Merci pe na Junior Lange le jeune patron para-américain toujours na kati ya États-Unis mais tobo sanate eza pe na événement moko eza na kati ya Italie donc merci na Hervé Selemani na pesio bambote le boss na kati Italie oyo azo organisé mobangi na concert le 25 juin na kati Italie abengisi frère Fiston Mbouipo asepelisa vraiment bana nyonso ya Nzambe balobi Italie, France, Belgique, tous sont déjà habillés pour tout rater événement OT ya frère Fiston Mboui na kati Italie. Merci Hervé Selemani. Alors, toza awa na Dimba Boma poto solana nous masolo ya Grand Wenge musique donc nde bazalaki ensemble Weranson, Jibem Piana, Didier Marcella, Alain Makaba, Blaise Boula, Adolphe Dominguez na bandeko belo bazalaki place histoire à Wenge et bandaki mais tozo lukaraka bakulutu na biso oyo pe babi histoire wana pour le 30 juin eza événement oyo batunyo so bazozela pour na concert ya Grand Wenge donc bonjour. Bonjour papa. Na lingi vraiment otala penda caméra très bien pour na bandeko ba Hollanda biso ba Fabio Lamadidi na kati ya Belgique. Na lingo se présenter devant ya caméra ya Gloire Diakese. Bon, ngai comme l'ami babenga ngai oncle Djela Ahmed Samara. Comme l'ami oncle Djela Ahmed Samara. Ahmed
Samara. Alors, oncle Djela, Toza Awa, na Avenue na lingota la caméra. Avenue Dimbaboma. Toza Avenue Dimbaboma. Place ma solo penza et bandaki donc eza na place où t'étais les mieux. Place ma solo et bandaki. Je crois gloire à Zozwape donc batu bazo mona déjà ba mona Toza na Avenue Dimbaboma côté ma solo ya Wenge Musica 4x4 et bandaki donc ba série wana batu misu ba yebi penda histoire Wenge tepo ba génération ba jeune lelo bazape génération tamsu ya ba artiste émission na biso ba Inosbi ba Gez Mawete ba Imper ba Bina Filé ba tu baza tellement belé ba génération mais ba génération ba vient na biso ba te belé ba za quitté ba ne belé ba bota ma quitté alors na lingi na nous o éclairci batu avenue oyo ma solo ya Wenge et bandaki ndenge ni po ba père na biso ba niveau ya libanda bande na biso ba diaspora même en Afrique awa Europe Asie Afrique Océanie ba mère et belé ba yebi pe histoire oyo bon au moins histoire ya Wenge bani ndenge ni au partout to lena orchestre moko c'est le star ba to balena c'est le star ba na ko beta wana et alaki emebwanga Abidjan na wera boto ba yo kabwana eleka mkomoko moni place ndako ya mulayo o mulayo ezalaki na boyete eleka ndako donc okoti bobimi na tunnel bon ba vandi to vandaki wana to balena na football to une équipe na foot elena kombo ya Wenge bon équipe bana ko pola mingi o ya Wenge wana bana ko pola mingi tant siko moi mouvement bandi Didier Masela to vandaki wana nini na lupango wana albino il faut tout ça là mouvement voilà bon massa la biso fumu belis que son âme repose en paix abinote mouvement là to pesa kombo Wenge ah ba msuba abinote Wenge polara pamba ah comment tu repesa kombo Wenge donc Wenge za équipe me pola ba na pola trop omoni ndesiko fumu abinote to pesa kombo Wenge ba msuba bude Wenge polara na ba nite ti azuka compromis ba bo c'est kombo Wenge wana ba viedomi yem ta vie kolo kombo vie domi Wenge ba benga kutu vie Wenge toke nani ba vendos na Allemagne ba vie papi Sanji ba tout consort ndé mouvement bandi mo me bani nango donc ba to balena ba muke repeso sala maloni banaki na noir awa wera liboso ba wera wapinda ko ba wera son ndako ba wera yango parce que commis 313 donc wana ndako ba le roi de la forêt wera son igwe le gars vangantama awa c'est banena encore banini ba makaba ba zing zong alaka soliste zing be bandi ti masolo yo ko banda to banena ba lever les rideaux a lever les rideaux ya ba vivre la musique ya ba zaiko na Olympia tant masolo ça beau mouvement tu comme komata to bino to meka pena no to beta pena ko ndule ya biso moko Olympia ah to ya so ba 500 so ba 250 so Zaire so bilo moko bon ah bana lelo ba ebité ba génération mais nga ali mbongo Zaire on ali mbongo mouvement penza au moins pena ba tout plein bana likampa bana nini nyonso tout donc ba mouvement to bila kito mouvement penza et Martin donc monité Wenge place outil ti na ndenge lelo ma solo et comme boy alors merci Wenge et banda bongo alors ba na veni o ezaka pa ba wera ou bien banda ko batumsu ezaka non Didier Masela place moni nini batie couleur à rouge place batie la couleur rouge côté maman komi on n'a pas Didier Masela surtout bito ta na porteur noir oyo koto gloire poussa na moi boy et pas ba emebwanga son na biso zo kende awa kaka oyo kaka 304 côté batie tono ya dendo batumbaka dendo na poso ouais pas emebwanga et comme un siège tant emebwanga ke mikili avec parce que siège ya Wenge comment ko foutela awa ouais siège donc ya la awa ba jibe balai liboso kuno papa chéri jibe mpe na liboso kuno to romona ngo peka romona ngo papa chéri wana bon to ela mutu na biso ba on peut bandanga masola pe chanteur Anibo il y a ça côté église mana mikili ba ba côté église catholique toujours na Dimbaboma voilà donc ba leader a Wenge tolo ba na série wana ba combien de personnes bon ba leader bazala ki to jina no yemo kwek général kwek de Didier Masela to le roi de la forêt to Mukulu Jibem Piana to Makaba na Makaba ba ba la ba leader
moloko wa bazingi ba wa bakei na be mebwanga wa ba bakei sur ba leader ba tialaki oh moni 4 wana nzembo bayemba oh bayemba ezalaki mokolo moko na dimba boma Didier Masela Weranson JB Mpiana Ale Makaba. Donc bango presque bazeka bana ya veni moko. Bon, Makaba azalaki na baluba. Aveni baluba toujours na bandal. Makaba na ngona bango surtout misa to balé bana veni moko. Voilà. Alors lelo oyo toé a poto zora ba information pour informer les Congos de tous les partout au balandaka Elenge Congo TV Martin Engi double vitesse à fusée merci pena Enoch Mala Mutomba boss des boss na Pesio Bambote Placi Ozali donc Lisa Befali la mignonne moi Siki Toko merci pena Tania Ndombase la grande. Alors est-ce que Nzembo Nino Yokanga déjà atamoko ya wenge musique ou sepeli sabatu pour concert à Stade des Martyrs et ça génération malgré ba jeune lelo ba ebi penda histoire wenge te Nzembo Yokanga bon Nzembo pena sala bon o ya ba série wana mingi ba oyeba la bango te au moins mais o pena sala ki penza Tivundu tozoka mulolo mulolo tozui ba dade mpoko tozui ba Nikide oui, donc on a appelé ça solo. Nikide, donc en tout cas, Zébélé. Mais on a appelé tout. Et Vanessa ma solo. Voilà. Alors, pour tous les Mississou, tellement belé. Et venez mes amis encore le 30 juin à Stade de Martyrs, Amadou Djabi Olelo. Après séparation, il y a artiste et musicien, il y a Wenge, musique à 4x4, grand Wenge. Mais lelo, Amadou Djabi, Andimi, Asangisa, Jubin Piana, Weranson, Alain Makaba, Didier Masela. Pour un concert, il y a le 30 juin à Stade de Martyrs. Bino boza ba pero bonyo kwami bo ebi pe histoire wenge message ni bo repesa bana bandalungwa dimba boma place wenge banda Stade de Martyrs le 30 juin. Wana eza événement. Donc tolobi événement à ne pas rater. Donc eza événement mo makasi du to féliciter nani monsieur Djabi to féliciter makasi. Te féliciter Makasi pour ces réconciliation. Autre réconciliation. Tala depuis Masolé Bandaka. La séparation, na ebisio, to yesi comme biso pe to zongi la partie loko. Babinemi et kotaki na nini na veni. Au moins ndako yo bayoka na raté. À partir ya séparation. Et comment reçoana bandako banako sangana msu mungu alandako yo moyabo kana sanga su mungu ezate po bango baza bato ya BCBG o maison mère donc bato bakufa na wenge o bakufa misu bakufa pona wenge dimba boma donc Alex c'est pas batu donc place msusu te de dimba boma avenue yo bato bakabwani bitumba bato basola la te mutajibe azo sola te na mutawera donc famille on a famille ba sola puis ce monde là Dengos Dengos à Londres le yep là tu le vois là tu côté de la forêt le yep tu l'entends de moi loi pour ce bien mutajibe mon mec donc yep to bimisi salam sana yo omoni donc il y a là qui donc séparation donc sur le côté de Sami boy en tout cas to sepeli donc to zongi penza na ndenge masole bandaki. Alors concert bozo organizeni ni étant que bino ba père ya bandalungwa pour les 30 juin. Tout ça déjà la réunion déjà tout ça là. Tout ça déjà la marche ça les premiers mai avec le coordonnateur Denis Moulamba. Denis Moulamba, il m'a la réunion hier. Les lots surtout à la réunion, monsieur. Donc, bah, t-shirt, bah, surtout déjà maçonné, surtout déjà carré. Donc, les premiers mains pour leur soutenir les 30 juin. Pour les martyrs et Roboukana. Martyrs et Roboukana. Bah, on dit, bah, vieux déjà, bah, si là, bah, vieux, bah, yo, quand on a sous-souté, est-ce que Nzungu, on a, bah, retourne d'Isango. Bah, tu vas remonter, bah, revivre. Moi, je pense, Dylan Kray, un cocota. Alors, bah, au Tchetembe, au Moniango, de Baromonango, les 30 juin. Donc, il y a un système tekende, bah, le kende liboso eza koko maté bango balobaki ba petit wana rien toujours likolo de likolo c'est la réconciliation ça mi boy ba tu vas revivre ordinateur 148 mémoire makaba ba guitare wana ba royo kango lisusu donc ba tu bazanga te ba yebele penza ba komona
Voilà, tous les bandeko na biso, to moni ba frère na biso baza awa, soko pousse na peto betarali solo, il y a grand wenge donc merci vraiment na Boubou Liondela, li kondi protège balobi à cause la wana pour la sécurité, il y a stade de martyr, il y a grand wenge en tout cas Koko Teza Kitoko, au latino bien, au lati basket na yo, au lati jean na yo, au lati body na yo, ouais no concert na stade de martyr, très bien organisation vraiment et cause la bien donc kolia komela talaramba liboso pour na concert wana to soutenir artiste nyonso ceux qui héritent beti bien to soutenir hérité faire so robeta bien to soutenir faire fali so robeta bien to soutenir fali ba Dolph ba Michel na biso nyonso ba bina filé ba Fabrigas ba Ibrato ba Robino Mundibu to soutenir bango ba Inos bi ba Jess Mawete pour ça la bien mais événement wenge le 30 juin. Bonjour. Bonjour. La lingo ba lukota la pena caméra bien. On se présenter. Ah oh les beaux leaders à Bandal. Oh ba be descendant à clan wenge. Mwana wenge fuma oyo mokilimbe bi. Afin que preuve bi la clip voilà non 4x4 tout terrain. Ba zaki ensemble biso zalaki watu ba ujana. Ba junior wenge. Nous a ujana. Ba junior wenge biso to partout mouvement zala biso to lever le rideau to beta bandule. Donc, il y a le bâtiment qui est bien, on a le bango, tu vas déjà. Ouais. Alors, tout ça, on a dit Mbaboma, on a habité et c'est après séparation à Wenge, mais concert et Zara événement les 30 juin à Stade des Martyrs. Tout ça, dans le quartier, il y a Wenge, dans l'avenue à Wenge. Ouais. Bon, séparation, il y a des gens pas si, mais raconte que oh, c'est bien fort, ils ont aussi de Monique, te Wenge, ils ont sacré, ils sont levés, encore tous les ministères. Baza no mupanzi ata congolais baza mupanzi lo mama di mouvement OK spécial lenga musique spécial lenga Congo spécial lenga monde et a wenge musique en tout cas événement moi munene en tout cas biso nyonso toi derrière on te soutenir en raconte ma vieux en tout cas to CPL vraiment to pesa ba bonne chance ba fleur et que liboso to CPL fort ouais merci yembela biso sala vocal moi wenge ton dimo vraiment que oza ujana wenge bon na bonzeli omo langi sadamisene yokongenga lokola ange olikolo okongenga lokola minzoto ya siona leki ya maître Madova. Je t'adore vraiment. Continue. On peut s'en aller bilingue. Non, pas so bilingue. Continue les 30 jours à Oinda. Non, dans les amis, il faut qu'elle fasse la tête à mon biche. Mais c'est qui me Saddam Hussein Junior, mwana papa ye oh. Bato balingaka yo kasio oe bakate oh. Présence na yo ezali nécessaire. Na mila ba jeune pe na génération ya sika. Merci mesdames et messieurs, voilà Elenia Congo TV, Martin Engi, toujours continuer toujours. Merci na Candide Longindo, la maman de Cruz, Miguel Nakati, ya Chypre d'ici, merci pe na Papicho Panda, mon vieux Papicho Panda, Nakati ya France, na Pesiope, Bambote, Place aux Ali. Tous vraiment ensemble de tous pe, ba mère na biso ya Avenue d'Imbaboma, openda ba soutenaki, Wenge Musica 4x4 pour na concert, il y a le 30 juin dans le stade de Martyr. Donc Ndet Obengi, ma mère na biso pe ba pesa message quoi pour les événements au Batouazo Zela. Il y a on a lobina qui t'a vraiment na terrain na commune ya Bandalungwa na avenue d'Imbaboma côté Wenge Grand Wenge et Bandaki. Donc tous la mère na biso ba maman oyo ba bipenda Ranson bien, JB Piana bien, Alain Makaba bien, Didier Massela, Afan de Blaise Boula, Adolphe Dominguez. Après séparation à Wenge, Lelo Amadou Djabi à Sangisi Bavier à Wenge pour babeta concert les 30 juin à Stade des Martyrs. Mère Tozana Avenue d'Imbaboma à côté Wenge Bandaki. Nalingo se présenter na nous na bandeko nyonso batala. Bon. C'est votre frère Père Condé Israël, que le bon Dieu vous bénisse. Siloé 2022 est un événement événement sacerdotal prophétique pour la bana liboso, ba aîné de la famille, responsable de famille, vous avez invité à l'événement oyo. Et ça 23e édition. Tout ça là événement au pour la bana liboso, pour la responsable de la famille, pour la bateau basana ba car résistant.
pour na bateau ba condamner bango. Condamnation et kweyaka à chaque événement autour salaka. C'est quoi événement autour à Paris. Alors évitez les aïeux. Aimé de la famille, yon doit inviter nanga responsable. Yon tu ba condamner na sorte de sa maladie aux invités nanga. Torosala le 18 juin, bomba datsuana. 16 rue Descouvrier, 95 décembre na Sarcelles. Place événement ya bana liboso et ku salama. Yon tozo landa kaka sikoy. Okwaya kana nzambo a visitaka. Ngana ndimara nzambe ya Abraham, ya Isaac, ya Jacob. Nzambo asalela Simon Kimbangu, aza nzamba munene. Nzambo asalela Aidi Nabala, aza nzamba munene. Nzambo asalela papa nanga Bolia, aza nzamba munene. Yoka, oza invité na ngai. Yaka to bondela. Nazo peso adresse église. Yaka to prier. 9 rue de la Poterie, Saint-Denis. Mercredi 15h service prophétique et délivrance. Dimanche 15h. Et ça haute spiritualité. Kozangate. Yum Chokozali à partir de Gare à Saint-Denis. Aux 8 trams. Et Memayo Épinay sur scène qui est dans la deuxième arrêt. Delaunay Belleville. 15h juste. Service et bandit. Yakana famille na yo. Au monde zo na sikolo. Na peso numéro benga. Tango zo benga. Ndima prophétie. Ndima nzamba lobaka. Na peso numéro 0033 7 66 27 40 0D. To pesi faveur na batu tout bozali banda mboka. Komela ngaka requête. Tinda kombona. Ozala mwana ngazo bela. Tinda. Partout bisiko zali. Tinda. Tikanzamba Pambola Bino, c'était votre frère, Père Conde Israël, sacerdoce raté. Jamais errata. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci. Épicerie exotique toute l'Afrique, chez Glody, vous offre l'alimentation bio en provenance de Kinshasa, la République démocratique du Congo. Papa Zana Posa Kolia bio. Papa Zana Posa Kolia Biloke Uti Mboka. Kolia Mungusu, Niamaya Zamba et autres. Contactez Glody au numéro 15, cours de Rifi, 65 000 Tarbes. Pour la première fois sur Haute-Pyrénées, Banaya Toulouse, Banaya Allemagne, Banaya Belgique, Banaya Suisse, livraison au premier niveau. Makambo ya Kokende Château Rouge, Abou Pia. Contact et réservation au plus 33 07 58 29 62 88. Exotique toute l'Afrique chez Glody. C'est la meilleure, c'est la qualité, c'est la compétence. Exotique toute l'Afrique chez Glody. Bonabo Pikiliki Bonjoto. Caillou et comme ça papa cowboy fatigué. Maman bima mon pépé. Papa qui fait le premier round a commis qu'on ronfle le colangoulo à Mélis savon. Solution et mon ami et pas y a toute l'Afrique. Chez Glody. Nga komo nga mama Fina. Tina ndenge wenge bandaki tumona ngona misu bango nyoso tu bazana bazaba leki na ngai bango nyoso ba Richard Mwamba ba Jibe ba Werason bango nyoso bazaba leki na ngai yebinga très bien comme on nga mère Fina. Mère Fina. Alors mère Fina toza awa bande ko bele ba otala biso wenge kabwana esala ndenge nini séparation ya wenge. Oh lelo to mona ke bande ko weraza awa Jibe kuna Didier Masela nanya za kuna mais wenge kabwana resala ndenge nini. Bon l'air wenge kabwana en tout cas esala nga bien te. Po ezalaka iloko moko ya balabala moko en tout cas esala nga vraiment mabe en tout cas na sepela raté. Esala nga vraiment pas mingi. Mais lelo na ndenge na yoki en tout cas tozane sengo mingi ba continuer kaka bongo ti libela.
Alors tant que kabwana ki yo au kendaki côté ya nani obanda ko soutenir nani pour jiba zalaki wera zalaki ba mise bazaki belé yo take mère na bango grande sœur na bango yo kendai mupanzi ya nani po to yo kinde ko lobi ke tant bakabwana ki batu famille oyo bandoko te na famille ote même kozwa mungu ezaki koswana bato wera bakota pa JBT ya JB pa le makaba te pa Didier Masela te yo sikoyo ozaki mupanzi nani. Bon, nga na koko sate na zali na mupanzi ya JB mais to alaki pe na bana msu ndaku moko bango ba kende epa ya wera oyo kale msusu nga na lambi biloko na nga iya kende kuna wera pia mbongo oya kolia biloko na nga te oyokanisa te kosimbela mbala nga te kolatela mbala nga te luka elamba na yo bien kende kuna epa wera apesa yo en tout cas bokabwana ezalaka bongo mais nga nazalaka na LJB mais moi vocal mo ya JB ata chanson mo ya JB to mona binaye mère na biso mère na biso kasi ozaki trop oyebo embate mais rolo ba pe kaka po to mona mère penda la ndaki JB papa chéri mon kolo ne bana vraiment oyemba te ne ba ka mo vocal mo ba yemba ka place ya lobaka JB akolela oh yeah en tout cas merci maman concert siko na stade des Martyrs ezali le 30 juin message no pesa baleki na yo JB Piana Didier Masela Weranson Alain Makaba Adolphe Dominguez Manda Chante basangani po babeta concert le 30 juin. Bon babeta eleka bien po na yebi ba kosala plein na stade parce que mingi baza kondima te mingi baza kondima te ki kozala boye babeta bien ndenge pe bayokani wana bayokana kaka libela ekoleka bien biso nyonso tokozala wana. Merci tozo continuer voilà babi balakisa biso place ya répétement encore lakisa biso babi awa place babandaki ou bien wa place babandaka ba répétition ezaki awa epa ya ba Aimé Bwanga awa epa ba Aimé Bwanga ezalaki awa place bavandaki bakovanda bango mo air mo mpe bakorépété awa baluaka mpe awa merci po bajibe nde balobi bajibe bazalaka liboso kuna Didier Masela awa wera balakisi bino ça va Merci mère. Donc rendez-vous le 30 juin. Donc merci na bande konyo so botel la biso partout dans le monde na Elenga Congo TV. Merci pe na gloire de kese nde ozozo ba image photo sala mo ba image moko ya bien pour na ko soutenir artiste musicien ya mboka na biso un Junior Langue le jeune patron para-américain Izarande Bongo Karisha Sadik la finlandaise maman sociale et venez mes amoko le 30 juin na Wenge musique babeta na stade de Martyrs. Tozela bo comprendre nde tosela image le 5 guys à la bouée wapi bazola chez Baoué Ranson ok d'ailleurs tozwaki déjà chez Baoué Ranson donc po ba jibende kuna ok donc na CP na moni muko aboyino Batebele va aussi la concert il y a le 30 juin na stade des Martyrs. Merci. Toi capoto zo information, tu informé bino ba abonné nyonso ya Elenga Congo TV au Bolandaka, Martin Engi double vitesse à fusée tozana bino vraiment ensemble baobi Hervé Selemani le boss donc boss des boss Hervé Seleman nakati ya Italie donc merci vraiment na organisation Mobange ya concert oyo obengisi frère Fiston Boui nakati ya Italie balobi et salis-moi bien bana France Belgique et partout même Angleterre bosomba ba billet pour le 25 juin et koinda nakati ya Italie na bokasi ya Hervé Seleman le boss abengisi frère Fiston Boui et kozala bien merci na bino bazona musika to bazona musika pour le 30 juin gloire to poussana balobi le 30 juin ezoinda pona concert balobi zoika na musika BCBG 4x4 entre tosepeli tolelaki trop ta bokabonaki sikoyo ndenge bozongani wana tolelango makasi tosepeli en tout cas boponi mpe jour bien fête indépendance bokabona lisusu te boyokana bien bobenganaka mpe
bino nyonso masa na ngai Alain Pela masa na ngai Manda Chante na bave na ngai Dede Masela bango nyonso en tout cas mbota trop to sepeli concert les bien ngai Alain naza Dede baboma 320 voilà ancien ya Dimbaboma. Merci balobi Porte de la Chapelle Bruxelles, Paris, Jimmy Chimanga, boss de boss, Babi Moussala Kitoko, et Zomona Nana, Jimmy Chimanga, Porte de la Chapelle, a sougni vraiment, ba Congolais, a sougni vraiment, Bande Kobele, Balobi Paris, Bruxelles, Jimmy Chimanga, Moussala vraiment, et Zomona Nana Kitoko. Merci, Elenga Congo TV, Martin Engi, double vitesse à fusée. Ah, yo posa! Oza! Mike, Bamono, bien sûr, Osa Moussala. Ah, oh, Moutalo Kamba. Ah, Oza! Mauvais Lokamba. Tozala Martin Engi Awa. Yazawa. Abandana Dioma. Azana Bandal na bloc. Ah, ok. Na résidence Kuna. Ok. Merci beaucoup, Elenga Congo TV. Martin Engi, double vitesse à fusée.